cinématographique, la liberté. Liberté! Ah! Chati la star, groupe cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. Na balandini soya Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Na lubara mingi chaîne nanga, chaîne na yo, chaîne na bango, chaîne na bango pe kuna nyonso biso nyonso parce que tolingaka msala oyo bino pe bolingaka yango parce que botalaka biso bolandaka biso attentivement. Voilà, donc sans bino mobudu parce que bino nde boza ba abonné na biso bosabonaka massivement biso na bino tosala msala moko bino boza ko s'abonner bozo ko tia ba j'aime biso pe tozo sala bino msala c'est là ba posa na bino c'est là ba bosenga na bino. Voilà, c'est bien le bien moi Chati la Star, votre humble servante, votre journaliste et chroniqueuse Oyo. À ça il a bien toujours Moussala Ndenge Bolingra. Merci à notre caméraman qui est derrière la caméra. Caméraman de Sabo Manan Kombalobi comme Robi Massima Moussala et mon anané à nous. Merci à ma coordonnatrice depuis Paris, Nancy Galula Moté Makijos Maya maman na Amy et Winner. Merci aussi à mes partenaires au Balinga Ngamingi Balanda Ngamingi Papa Nabiso Ndaya Maël l'Africain libre. Voilà, lelo naie na banda kuna bino na beti portité na kotika na poisa parce que au côté na chaîne nga oza mobimba to ko beta non masolo ya analyse parce que Nazali en même temps chroniqueuse, en même temps comédienne. Voilà, Naza au milieu du village lelo na Kinshasa, toza na parquet, tozo ko samba makambo ya ndeko na biso comédien oyo boyebi connu na kombo ya Fâché Kalombo et puis tozo bazo ko samba en direct na la chroniqueuse na kombo ya Evelyne Likunda. Voilà, comprenez, dans ce temps à combo na téléphone, la chroniqueuse Evelyne Likunda. Baza na parquet général ya Kalamu, o bazo ko samba affaire ya viol. Oyo procédure ezokende vraiment matata. Bana poto bana partout au bolandaka biso na bentano na bino procédure eye mabe makambu eye matata veut dire makambu eza ya konginda na Kinshasa to ebité Fâché Kalombo a de prison ya makala ou pas, est-ce que Evelyne a gagné procès ou té ebele bozoye ba makambo nini ezolekate. Qu'est-ce qui se passe? Ba rumeur ezobima na ba sujet ebele ba les ont dit au lobby, au pays à lobby, au pays à côté, au pays à lobby. Voilà. Nga qui n'a incresser un peu ba fan nanga et puis ba abonné nanga, au ba bi nanga Chati, ozo lo batendenge nini. Tandis que yo zali comédienne et puis ozape journaliste en tant que femme ozape moi si il faut qu'on dénoncer viol. Mais non ba kinga la kolobana nouté parce que na yebi source na debi ya likambote. Balobara likambo yo oza un peu na éclaircissement lango oyebi qu'est-ce qui s'est passé et banda ki wapi po yeko na niveau au toza lango na meki kuzomo ba renseignement mukie et pas ba ninga musu ba collègue na meki un peu ko sola na bango ba singa non qu'est-ce qui s'est passé. La fille en question Evelyne aza chroniqueuse aza débutante selon mes informations aza vraiment moi a humilité na katsa msala o Ayama déjà Fâché Kalombo une fois na émission et puis il y a la seconde émission na habité ceux qui va salaki ou basalaki té akendaki azaki na rendez-vous na Fâché Kalombo al yamba une émission ya o babenga elubu makusa bazwaki na rendez-vous bakutana basolola ba planifier ce qui émission ekozala wapi nde wana akendaki na ndaku ya Fâché pour ba planifier jour ya émission na bango na ndenge nini émission koleka wana eza ba information au ngala zui reste aussi à vérifier na zana information malamu te to souffle mo mukena bino na mikampe ko mela mai parce que comprenez na zana moi rimukie ya mbozo mona moi koloba ezokanga manga moi mukie to mela moi mukie parce que émission na so lelo to sala ngo en pleine maison en pleine ndaku to solo la moi analyse mukie na bino. C'était au mois de février. Si je me rappelle bien, c'était le 7 février. Elle a été violée par notre confrère, notre ami Fâché Kalombo. C'est là, elle a essayé de pleurer, elle a pleuré. Mais le quoi musique est bandé à ma casse, n'a pas moi mutayo kezate.
selon ye alobi fâché abande kobondela ye alingaka ye ezali kaka boye bolingo tout ça point d'interrogation nanga na yo tozalaki te bafani nanga toyebi te qu'est-ce qui s'est passé en réalité mais tozolanda kaka oyo ye azoloba yango mpe biso tozoluka mpe torelate bino c'est que la fille en question elle rencontre. Après là aye kokende abi aboyaki oganga parce que lopango bato bazalaki mingi te elle est partie. Après akende kobetela l'un de nos concerts au amema na monde ya monde à journalisme au nom de Chic abetelaki lisolo Chic efsaki kolobate abombaki pour avant dans landa kwa pasteur yaya na ye grande sœur na ye azamo sa pasteur et si c'est là point d'interrogation. Bon déplace analyse nange bandeli wana maman na likam nange za wana na solo banana en tant que moi si en tant que moi si la fille a 22 ans ana Kinshasa bako sabino te bana poto bana partout viol na kin elaksamaka na ba chaîne nyonso ba papa molia balakisa ngo ba viola bana ba 2 ans ba 5 ans ba 10 ans o ba violer bato Léon na Kinshasa affaire à viol et comment affaire oyo eza sans tabou mutu nyonso ayebi yango moi nyonso ayebi yango ayebi ko se protéger ayebi ko dénoncer. Ce qui m'étonne dans cette affaire, pourquoi la fille s'est taisée? Pour nani moi si a bomba ki makambu aya ko bimsango lelo na zemi. Point d'interrogation to éviter. Nami Touni, si réellement Isaac viole, pourquoi il a essayé de cacher ça? Pour aya do bango lelo na zemi comme a violé comme a boye. A bomba ki pona nini? Il y a une négociation, on ne sait pas. Il y a eu quoi? On ne sait pas. Pourquoi seulement maintenant? Maman, Ozana 22 ans, 22 zébélé quand même. Oza universitaire. Oyebi ki ba pilule les alaka, ba fi ba melaka yango, après ba rapport sexuel. Tu as été violé. Pourquoi en rentrant de la maison, tu n'as pas essayé de contacter les médecins? Maman, bako sabinote, omoni a na kin. Toi le quoi na pototé, toi le quoi na ba étranger té o question qui na l'hôpital, il faut ba bongo ebele makasi pour na ba consultation avec un $20 ou un petit rien. OK, na moi centre moko batali yo, ba vérifier yo, batali que tu as été violé. Et ça l'un de tes preuves. Oh, il fallait madame en question ça là, ce qui était dans roloba leloté. Mettons na zongi ndako. Olena bete la camarade nga li solo. Nga na obeta li solo te donc na centre mo pembe na bete bon solo ba viola ki nga lobi. Affaire à viol lelo na kini ba ko aider au kutu. Tam so nga bi matala ba média boité. Ba nga ba si sango tam so centre wana ndem tekinga ke luka mesi en question ba soli ne po nga za na ba preuve po ba nga ba contrôler yo. Na RK Rozonga Kiano qui na centre mo pembe no kotobi j'ai été violé ba nga ba salo ba preuve ba salo ba examen ba kangi ba photo ba capturer yo état ozaleli comme ça lelo ngoro bimsa lokola ba preuve OK tala jour un tel na lataka boye na kendaka boye tala ba salaka nga boye nyonso wana esalamité lelo oyo ekomi viol en fait. Borolobake nazo côté la monsieur fâché boyona côté la té parce que naza na intérêt à côté la té je suis une femme nabi ko violer ndenge sala ka bana basi toyoka ngona masolo et puis je suis une mère na boti pe mwana ya mwasi oyo lelo soka za même problème nabi ndenge ni na ozala té mais nazo lobela ba fina nu oyo baza ba stupide. O bayebi komi battre la té, bayebi ko se contrôler té, bayebi ko dénoncer té avant. Oui, bazolo ba oh viol qui paraté ata ba viola après 5 ans, le loba funda oui. Mais effet o ekozala na o esalamaki sur le champ ekozala ndenge mon côté. Lelo oyo zemiza la kati. Mwana wana robotama. YouTube pe pour la tin ezalon kaka. Moi là leur kola a ko kalisolo que maman nga été violée papa là est-ce que a ko sepena papa wana est-ce que a ko sepena yo maman ya ko yeba ke
azalaka fruit moko ya viol. Point d'interrogation. Bon se rendre compte nango te. Lelo o bobisi makambo ekomi na ba media. Lobi nango ozala nini? Toyebi te. Eza pasi mingi pasi makasi parce que lelo o ba fille bazolinga ko s'exposer. Bango mona danger. Donc danger ekomela yo. Ba mbali bakoma be. Lelo oyo qu'on se le dise, bato bele bakoti na monde chroniqueuse, soki nga chroniqueuse nga boy. Et bele pe ba ekindumba et bele pe ba tanta ba garçon to miyebani entre nous oki oyamba mise mo bo tenter, oki oyamba nyani mo bo tenter. Tangu skoli kamoko salama. Bato ba oyeba te ke tangu susu yo moko muto tanta ki na lobi te ke Evelyne akene ko tenter fâché. Mais je parle en tant que mopadi sango nazo lo ba tant qu'éducatrice à masse. Toza parmi biso moko basi. Toza parmi ba auteur ya ba violence na biso. Biso mo basi. Moi je la confirme. Abima mabe. Langage mabe. Nyonso mabe en fait. Ozumuna moi si azoya ye moko pa mobile o aza mobile nete. Aola sa damiso. Encore na monde na biso oh bébé chéri zalongo lote to benga na ba bébé ba chéri. Bébé chéri, tant de jours ça moi mbali bongo, oso ko excité aya vers yo. Et bon tant aya vers yo et suka ndenge ni. En tout cas bana basi to ye baba nani tozali ba chroniqueuse to mitia na place na biso. Yango na bazo finga biso to tanga te, bazo finga biso to le côté to yo bebisa monde de journalisme et tout ça parce que on est tellement faible que tout le monde peut nous manipuler. Yo ce monde ba musicien na biso Congo oyo. Musicien na oyambo na selo promotion. Ngam na oyambo na selo promotion. Malgré chaîne na YouTube eza nango elo côté. Mais quand même moi 3-4 personnes ba otala yo, ba tipe ba j'aime, ba découvrir yo. Mais musicien no obenga rendez-vous ya mbele émission oyebisa yo petite. Wali ko kito quoi. Chati. Chati chati nzoto neboy. Na kuto ya mbiete. On comprend. Donc, à comment Luka déjà abimana yo avant Moussala. Yebisanga. Si on a ça lâche. Oh, ya kobimana yo, oh, abimina yo, oh, abimina yo, oh, kobimana combien de invités. On demande si ka passe yango ezali na Moussala o. Yango wana. Donc, basi, to yeba bana intoza. Na zongeli mena ba mibali parce que émission na ngeza na nka mkezaka mo analyse. Bana mibali, so to na papa la so fâché. Papa, na minute oyo ata tozo kotelo. Ata bato ebele baza pour yo. Mais balobaka maye ninga na kapamba ti. Il faut ba boa kangwa talibanga. Moi mu pepe moko eleka wana po maye sa nini eningana. Soki par exemple oyambaka ye na ndaku na yo te. Neta mususu ba leson di OP ezati. Ce qui tangu mususu pesa kata rendez-vous libanda parce que lelo oyo ndako ba comédien ndako ba star et comment à la portée de tout le monde. Non papa. Oza na vie privée na yo. Oza na ba kati na yo o fo ba ya na ndako na yo ba place olalaka place o melaka moi mai place moi boy. Mais lelo o ba comédien na biso ya lelo. Bokomi na bino pesa confiance na n'importe qui n'importe comment. Mutu nyo soroya na ndaku na yo akokota sali n'importe quoi ba opet ba otela bino ba poison bazo trahir bino. Pourquoi? Parce que vous laissez votre maison à la portée de n'importe qui. Voilà maintenant les conséquences ya koyamba mutu na kata ndaku na yo. Vous voyez? Et puis ba yaya na biso ba ndeko na biso ba leki na biso ba ndeko na biso ya mibali to respecter pe musala comédie te. Le lokomika comédie à Saliboy, comédie à Zongoliboy, comédie à Saliboy, comédie à Saliboy, ba comédie balingi ba maman la poto, ba bomi libala la poto, comédie ba publier mutakala, comédie à violer, papa. Musala autant total ba papa la biso ba kwedi, ba papa la biso ba dudunga fwa, ba papa la biso ba lokuli, tout ce kala koyoka makambo ta, ba papa la biso elombe sukari. Tout ce que la koyoka makambo ten ba papa na so ba défendre Dadi di Kambala azaki kutu mutaba show mutabilengi mais okotika la koyoka te tinenga koti mabele
akotana au viol au asala kiboy au akenda kiboy. Pourquoi toujours nous les jeunes? Est-ce qu'on n'est pas prudent ou c'est la cas qui jeunesse parce que les attentes na yo, les époques na yo, il faut na linga konikes moko, il faut na linga o na makasi, na kende relation boy na pote zimité, na lingi mama moko boy, zongi boy. Pourquoi vous n'êtes pas tranquille? Vous êtes tranquille te ponani. Musala valeur, musala kito, musala pesa mbongo, musala pesa ba relation. Vraiment ba garçon théâtre beaucoup ko baby sango kaka boy, likolo ya makambo zanga na rotina. Nga la lela passe na motema. Neti nga personnellement na yebi fâché Kalombo, donc c'est un bon homme oyo nga na yebi na yamba na ba émission nga na yebi apesanga ba répétition quelque part na groupe mona zalaka. Tino oyo ki na makambo na okukata okota ngote. Na okukata olobe na ngote, moi ça me fait mal. Na mona quoi frère nanga, grand frère nanga moko boye, ba osnele nga minute, comprenez? Bon, grand frère nanga moko boye akwe na problème. En tout cas, ça fait mal. Ba o botikali. Bo mona exemple de connaissance na réputation ba somba ngote. Lelo oyo koza la faux au viola kité. Mais réputation. O lorotango wapi po obongisa. Et comme il passe ba faire ba viol o ekitisaka personnalité ya mutu. Ekitisaka carrière ya mutu. Ata yo moko ata na niveau famille, ata na ndenge vie. O se sentir comme na valeur hein. So ba ndo peut-être 100% valeur et comme ta 50, 40, vous devez considérer que garçon na te à côté de la ba faire mon boya mabe. Pourquoi toi na Kinshasa nit na ba niveau libanda bon casier judiciaire et baby. Pas ba betu pela mon koloto boy à faire viol. Ozomona skoyo donc bien te bana bakoya lobby bana pe barobota bana trobete da bango masolo nini. Tu vois un peu ça. Donc c'était là l'analyse on a mis ça la mais lobby déjà ba bisa suite fin transaction na parquet. Lobby na ozo moi quelques artistes au bazo ya wana malgré ba oboya biso caméra ekota bazo boya vraiment mingi mais tozala wana ba lobby que moi ça qui ndor ça examen abiba dédommager tout ça tu voyez ba suite fait nango si pas demain mardi mercredi d'ici 4 semaines tu voyez ba suite fait nango nini o ekosuka biso ba totikali tozwa maele bino pe ba garçon botikali bozwa maele to pesa musana biso valeur entre ba chroniqueuse na ba comédien to yeba ba nani tozali ba nini tozoluka tozwa valeur amusana biso to tshona maboko. Ce n'est pas pour rien lelo oyo l'ancienne première dame maman na Olive ayaki verbe comédien pour ayebi valeur ya musala na biso. Mais tala siko biso monde to linga ka to kitsango trop bas hein tala kaka première dame a honora ba femme a mema ba Dubaï a pesa ba fonds de commerce a tombola un peu musala o pouvoir yango et puis ti lelo azo continuer toujours ko soutenir monde à théâtre. Mais sikoyo ayo kakape ba piloka ba violo yo bani c'est pas propre en tout cas c'est ba o batikali ba garçon botikali bozo conscience à part cause à comédien oza nonu mwana ndako tu as des parents tu as des sœurs tu as des frères à part pe théâtre ici la lobby oza nani musala nini oyeba na vie o lelo o baby sango ka pour la théâtre ici là mais yo ici là té voilà. Merci beaucoup. Bino pe la fille qui chroniqueuse ici là un jour au bala au lukalibala au bota bana au yebsa bana nini. Voilà. Merci, c'était la Chati la Star. On a mis un peu solo la analyse concernant bandi connexion au bazana mbeba bazana likambazana pasi au bazana ici kanini au bazana solo là. Non non ben on solo là parce que on est en famille bon solo là car pour moi na azana kati. Voilà, moi je vous aime tant beaucoup continuer à s'abonner. Bote ba j'aime na bino ba ope ba sepeli na analyse nanga. Ba oyo pe ba sepeli na ngote mbala sima robongsa kaka numéro contact yango la bo contacter nga mo ba commentaire mo ba abonnement na bino et ça la biso toujours bien. Ba bisous bye.